Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naela Kotier. Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli vraiment kukuta na bino ça dépend place bozali nga na komi pokwa bino na bandeko bana na Amérique biso na Europe déjà ekomi butu. Alors eza bon maman Nicole Moisanza o asala kabino émission tozo kende wapi eza pour un changement de mentalité. Et ça peut permettre biso vraiment to avancer na 4 mentalité moko ya malamu. Et ça peut baxela biso 1+4 na ma famille na biso, 4 na ba relation na biso. Alors émission tozo kende wapi ezali po na pe et aider biso des fois na makambo belé to kutana na na vie. Alors ngai pe na lekaka tout le temps na l'équipe bino te bandeko mais toza wana toujours po na ko baxa 1+ po na intérêt na biso nyonso tout. Alors merci mingi pe na ba déconner sur vos orateurs na bino ya ko s'abonner na compte na nga YouTube nzamba pambola bino. Vraiment na lekili sous lelo vraiment pour na ko beta CT et puis ko essayer un peu ko zoa ba vie ya bato belé. Alors numéro ya WhatsApp ko zala wana beaucoup plus na ko linga pe ba papa pe ba benga et puis ba maman vraiment pour na to essayer un peu ko baksana 1+. Sali ndeko Jive Lor Panzu pardon. Bonsoir ndeko Fanny basala. Alors numéro ezawana ya WhatsApp boko benga parce que tozo na ko sala émission beaucoup plus mais comme débat oyo ko permettre moko na moko apesa pe point de vue na ye. Bonsoir kana papa aimé a pepone. Alors lelo sujet na ngezali mobali oyo a filmé ndaku na ye na mwasi na ye. Est-ce que mobali wana makambo asali? Bonsoir kana Amélia la première dame. Bonsoir ndeko na ngai dia sonama. Mobali wana ndenge a filmé ndaku. Alors lelo na ngina ye baba point de vue ya ba maman na ya ba papa. Parce que ngape na réponse na ngai ndenge mobali oyo asambwisi mwasi na ye. Ndenge mobali wana a filmé ndaku bandeko mususu bazoloba te mobali wana asali mabe ndenge a filmé ndaku asambwisi mwasi na ye ba papa mususu na mama mususu pe basepeli babite mobali wana ndenge a filmaki ndaku alakisi bomo na salite ya mwasi na ye asali malamu. Alors ngasko ya ona ngina lobeloko moko d'abord pona point de vue nanga na ndenge mobali oyo aza africain na sifu aza na ba accent un peu ya ba camerounais ndenge a filmé ndaku pona ko lakisa mwasi to donc mama ya bana na ye ndenge ba boti na ye bana mais a filmé ndaku wana pona alakisa ke non batala boto tala ndenge nini mwasi na ye na cuisine banda na douche ti na salon ti donc partout en tout cas oyo biso bangala tolobaka mbindo donc salité zali siko pona point de vue na ngai bon ngai nazopesa point de vue na ngai ezo kwa engage nga namoni pe kana na nga Amélia la première dame papesi point de vue na ye toyoka nanu point de vue ya maman Amélia alobi pona ngai asali bien eza kutu eloko ya ko discuter te asali bien. Merci beaucoup maman Amélia la première dame. Nzamba pambola yo. Alors maman misusu ba papa pe oyo bokozala na occasion numéro eza wana soko pe ko benga bobengi mais pona nga asali bien. Surtout na ba papa ya boye ya ba africain boyo aider bisodan. Vraiment eza pas si mingi comment on a vraiment que non maman boye bango bandeko nanga ba mindele bakomi ko botola bana basi bana ba mama bana oyebi ke ba botola bana ka pona propreté ba botola ya ke kaka jus citron atie na kati ya douche kuna po kaka asukola kaka pona akanga papa. Bonsoir ma chérie Galia de Jésus. Mais eloko o eza très important nanu na kati ya mwana mwasi c'est la propreté.
eza propreté te oyo misusu ndenge toye totie natie maquillage boye natie banini babiloko matoi boye ngai na bana 4 2 filles 2 garçons nakokaki mpe kofilme bino misusu nalakisa bino ndenge nini bilamba eza en ordre na armoire na bango meme na kwentiko ya ndako ntango nazwaka ta eloko sikoyo epesi ngai lisusu pasi na motema nasala émission oyo eza nini mwana mwasi wana bafilme ndako asalaka te soki ete ezalaki ka moko ya mutu moko asalaka tokoki kodefendre mwa moke wana biso bamama tokoki kodefendre mwa moke me mwana mwasi wana asalaka te alors eloko nini mosala nini mwa mwasi wana azosala parce que cuisine catastrophe chambre esika azolala koloba te mobali wana ti tomona ye akomi na niveau afilme boye balobaka mpe tout excès emonisi mpe pasi te nuire te parce que mobali wana asa lembi mosusu toyebi te azalaki kopesa mpe bacoup de main azalaki mpe mosusu koassiste mwasi wana koede ye à tout moment bomoni biso tojuge kaka te parce que tomoni eloko ebimi boye te eloko nyonso to ntango ebimaka boye parce que mutu alembi soki mpe bomoni mwasi abandi mpe kofinga misusu boye azoswana na mobali boye mobali mpe azoswana na mwasi boye misusu bakomi koluka bato bakoede bango base calme parce que entre bango na bango mibale baza fatigué alors mwasi oyo aza ya solo de base na ye prioritaire na vie na ye eza propreté oyo te ya aspect oyo ya boye te nano eza propreté ya ndaku comment ndenge nini parce que koevite bamaladi mosusu oyo ekoki koya oyo tokoki kobenga yango bamicrobe aza une femme africaine me mindele ebele bazalaka mpe soin me aza mwasi oyo aza na 100% asalaka te aza na ndako esa kutu te tofile te soki asalaka mpe baémission neti biso bamama moi sanza ozozwa batelefone partout omona be mutu biso azobengo boye me baloba na français chaque chose a son temps ndenge bino bana na nga bolobaka eloko eli na ntango nango osimbi nano lutu olongwani na lutu ozwi nanu portable na yo oyi okangi tala nanu boyi komona nanu douce esika mwasi wana akosukola douce na ye ezali magratana boyi komona lisusu esika mwasi wana akolala bandeko na nga basi mpe bokokotela lisusu ndeko na bino mwasi bokolobake no mobali na ye asali mabe parce que akoki kobimisa mpe salite nyonso to ya ndako te me soko mpo mobali na ye adekonaki kaka biso mpe tokokoloba mobali wana ana mabe akonyokola mwasi na ye azali kodekonaka aza kosalaka boye mpo na nini bolingo eyi mpo konyokola motu te boyebi te bandeko na ngai mibali mosusu bakimaka na bango bandako mpo na salite miso azalaki na esprit ya kotrompe te me mobali azokima ndako kaka parce que azokoka korespire te topesa mpe bamibali misusu mpe ya baafricain misusu mpe oyo ngai nazolona opesa bango bravo oyo batiaka basungaka basi na bango mwana bacoup de main oyo bapesa baedaka basi na bango oyo bazalaka wana misusu mpe ke asali mwa ménage misusu mpe asali mwa aspirateur bazali yanga moko mpe y compris azali me bandeko ya mama mpona nini awa na poto boba misusu boyebi te ke no basi ya baafricain na afrike azalaki mwasi azozwa charge ya ndaku azokokomba azokosala azokokende wenze omona mpe mobali mpe azongi na ndaku boye mpe ndenge eza wana alambeli ye mpe fufu alie kaka mama me sikoyo mwasi wana soki azalaki ata kokende mosala tokoki mpe kocomprendre tokoki mpe kodefendre nga mpe nasalaka te nga mpe nasalaka mpe baémission bato mosusu ozomona batelefone bazozwa parci par là me mobali oyo naza na ye na ndako jamais mokolo moko te awuti mosala azongi akuta nanu nalambi te akutaka toujours biloko eza toujours eza prêt epuis ndenge eza wana jamais yaka kokuta na ndako oyo sali te epuis ngai naya kofanda awa na bando osalaka baémission naya kopesaka baconseil yo kopesa moto conseil yo moko ndenge na kati ya ndako bazali mpe bato babiso makasi internet oyo ngai nalobaki bafacebook oyo tokokanga bato ebele totanga oyo mama Liliane akomi mama Liliane akomi ye moko mobali akoki kosolola na mwasi na ye te olie ya kofilme bosoto ya mwasi na ye avant to juger
toyeba raison oyo mwasi akomisi niveau ya kotika salite na ndako na ye. Mama Liliane, na façon oyo komeli na selon point de vue na yo ezo ko engager ke yo nga pona ngai même si mobali wana baza na bango na problème moko nie na mwasi, mais de base ya mwasi na vie na ye c'est la propreté. D'abord propreté ya mwasi akosalela ngo te po kaka na mobali wana te. Donc une femme oyo azali nanu na mobali te, azali nanu célibataire ou azali na fiancé, il faut abanda koyeba comment qu'on se préparer. Parce que baboti na ye bana wana engelo bateke emso asali ndako bede mobali wana soki agir boye parce que aza fatigué. Donc peut-être asungaka tozo lobela totali comment na ndako boye soki ezalaki mobali azalaki ye moko là tokoyoba ke te copine na ye wana awutaka nyasa kiloko te, mais mobali oyo avivaka na une femme, pas un homme mais une femme, et puis mère de famille, maman ya bana. Oh non, maman ya bana akoko sala même propriété wana pona bana na ye. Pourquoi pona bana na ye bazala na bonne santé, bazo ba rimite, bazo pe emsu ba grippe te, ba grippe mususu de kuta ba poubelle boko be ba yokani, poubelle oya matungulu mususu elembaki, poubelle mususu oya ya nini ya douce eskatiki ba citron, ba yokani ba bi. Alors quoi biso to kutani ba poubelle biso nyo surtout to kosala be grippe moko ba benga kango grippe ya salité. Ba grippe ya ba salité e ya kapena mandenge ya bongo. Donc et avant nanu ke non, moi si wana po atia propriété to ezo dépendre nanu na ye na mobali te. Propriété ya mwasi dépendre nanu na ye moko mwasi ndenge azozwa temps na ye ya kotiaka ba maquillage na ye batile na ye ndenge pa kozwa ton ndenge nini ke non esika surtout bana baza obi ke atie vie ya bana wana na danger. Alors tomoni ndeko moko abengi to yamba ndeko. Allô? Allô? Oh ya mamungala okondima. Allô? Allô? Allô mamungala. Oui, bonsoir maman. Bonsoir maman nangai. Ngala bengi yo parce que ngai na participer. Tozo yo kayo en direct. Voilà. Ngai en tout cas image wana na monaki esalaki ngai somo. Mais le problème ané na poto awa yo moko ute ko bona l'émission na yo intégration. Sikoyo mobali tia koma na point oya ko filmer ezali quand même ndaku na ye. Moi si soka zo sala ne to encourager moi cité. Moi c'est na part ya responsabilité na ye parce que bazali na bana. Mais mobali pe azona partie ya responsabilité na ye. Sikoyo yebi sanga nanu. Tangu moi si azo sala eloko te. Papa pe azo sala eloko te. Sikoyo maman na ngai. Sikoyo na ngana comprendre bien. Biso passe na sens que papa ye mo place yo la carte moni eza mbindo. On dirait baza sous chambre moko te. Sikoyo ye azo sala na chambre na ndaku te mama. E bongo ye papa. Soki moi si ataza mbindo po yo koma tina point ya ko filmer c'est que yo pe mobali uza salité. Sikoyo ngasi ko nazoloba soki to mobali akomi na point a filmer salité ya ndako wana na libanda bamona de quel genre mwasi azali c'est que pe mobali pa edaka ye pe aza fatigué. Mama na moite. Sikoyo ye ata mwasi aza mobali akomi fatigué olobi ke zo na bana na kati ya ndako. Place yo bana na o bazo kolala papa oyo asala kata quelque chose. Na éviter pour état bon on va la que bala ki tinda ko dire bitu bato bafanda kana kati ya ndako na to intégration ya papa aimé bandeko bolimbisa mwa muke papa aimé obenga na numéro oyo papa Camille tie ya WhatsApp parce que kobenga na même awa na Facebook nanga okukata biso émission pour maman makambo azoloba mosusu ezokota te parce que ozobenga benga na numéro ekozala bien. Continue na yaya. Surtout na poto ndako eza ya mwasi eza pe ya mobali. Moi je pense que eza bien te n'encourager mama te. Eza bien te ndako koma na tina po ya ndengo na tuta koza mibale. Soki mwasi azosala te yo mobali osala mwe mpo na bana na yo. Et puis fatisa mwasi au lieu filmer fatisa ba famille. Ozomona video wana a filmer wala sa famille aye mwasi ke tala tina komi na po ele koma na po eza sous le kabu ya sekete komi
ndaki totali yango toyebi te soki euti na mboka nini toyebi te namoni yango eza grave mais kote namoni mpe eza bien na sens ke mama bafacebook oyo batelefone oyo bawhatsapp ezokoboma biso na kati ya mboka oyo exactement mama misusu leso otango totapongisa ta mosusu abi ngai mpe lokola papa nasali mibali suka kozwa mayele bakuma aider biso vidéo oyo pona vraiment ebakisela biso nyonso implice efungola vraiment ba négligente mususu misu. Alors ce que na mbota kopesa batu comme ça to continue encore na bande comme ça bazo benga ce que za na moi de basuka. Maman na biso akati. Alors merci beaucoup vraiment na bande konyoso oyo bozali na ligne oyo bozolanda débat oyo ya mobali a filmer ndako esika balalaka na mwasi na ye na bana en tout cas filmer yango pona kolakisa sikoyo na bandeko na biso nyonso biso toza wa ngai nazalaki d'accord na komona video wana ndenge mobali wana filmer en tout cas pona nga vraiment na moni yango na mabe moko te. Pourquoi? Parce que ezala babiloko mosusu pona réveiller un peu conscience ya bandeko ebele. Vraiment numéro ezali bandeko mosusu boko kobenga ekozala malamu mingi pona to continuer émission na biso. Vraiment ezala makambo ebele ezosalama na kati ya mokili oyo bandeko na ngai. Oui, bonjour maman na ngai. Alors merci beaucoup maman. Mais si on a posé question nanga monsieur c'est pas d'ailleurs. Si on neti mobile wana a filmaki. Yo pona omonaki omoni impression ni mobile ngo azalaki vraiment fatigué to asali kaka piège kaka pasi misa moi si touche. C'est non yo. Donc baboma ba tout ce qui aime sous divorce linga ke talama to bimeleka ki trop abi bon éliminé. Mais na ka ya mobali peut-être il a comme vraiment fatigué ya moi sinaye. Voilà, asali bien on condamné mobali wana tena petele penza mapoko asali bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nzamba Pambola yo na appel na yo na implice au bakisi. C'est gentil quand même. Merci beaucoup. Bisous. Alors bandeko na ngai vraiment ba papa ba maman numéro eza awa bobenga bo réagir to pesa na ba idée parce que papa a pepon peut apesa ki avi na ye papa a aimé a pepon en tout cas papa aimé benga vraiment biso awa na nini une émission en direct et kozala bien makasi alobaki aza d'accord na mobali wana ndenge a filmer ndako ya mwasi na ye esika bana bazolala vraiment pona ngai naza ko encourager mobali wana soki tozala bango ebele boye basi bakotika ba maquillage trop na ba photo na ba Facebook okaka kaka ba photo kaka omona ka batu misu nde bazala na ku Facebook ndenge za boye soki kana nga uti koloba awa lisusu awa Instagram bashinap wana soki nyonso tu wana chat wana nyonso tu wana ezomona pasi s'il vous plaît balobaka même eloko nyonso ezalaka na temps nango eloko nyonso eza na temps nango mobali wana eloko asekisa ngai bana ngai boyebi mama ngala moko mama ngala soki alinga kota oyo ayepe mama ngala mobali wana asekisa ngai alobi okomona mwasi na nga ayebi makambo nyonso okomona na Facebook ayebi eloko ni ezoleka na Facebook ayebi eloko ni ezoleka na WhatsApp na Snap pate soki Snap chat soki Snap pate ye wana pe ako ayebi makambo nyonso to lekaka na ba Snap pate sikoyo na ndaku vraiment na ndaku papa aimé apepone numéro eza wana papa Camille
Si vous répétez encore comme numéro papa aimé abenga vraiment eza mawa mingi parce que na Suisse awanga na mona ki na journal moko ba uti ko boto la famille moko bana voisin muta balancer bango pourquoi baye ko mona na ndako ya batu wana tala basalite ba poubelle chambre bana catastrophe ba parents misu pe ya ba africain pe misu baza bongo neti otomoni o musu so mona kaka mama swe mama lati kitoko mama lata ka marque mais o mona bana ndenge baza wana bana baza propreté o mona emisu mama ndenge za boiso la kitoko parfait o mona mwana na ya zo kolisa ya jeune fille zo kolisa joka ndenge za wana so la pikiliki sur la massa samba donc ozomona eza ba biloko mosusu pourquoi maman a trop surchargé pourquoi oyo kaka lokola ba réseau oyo koma omona kaka il faut solo là il faut mais non même ngamo na sela bino ba émission bande kolanga ngamo na za témoignage nga soko oyepa na nga to fandi oloba ma Nicole tam openza neza na to mona okaka bo mosusu kutu na mona ndeko moko aka kokoma na commentaire moko yango yo mozo kata ya kolamba yango yo mozo kata ya kobongisa ndako mais misusu eza parce que soki mwasi wana oyebi devoir no eza nini prioritaire na vie na yo na eza nini misusu eza na no bana eza ndako soki penzamba pambolo na mobali eza mobali. Numéro papa aimé à Pepone ezali au tiers préfixe à Suisse 0041 au bêtis 79 10 D 53 28 Nasuka. Voilà les numéros ya WhatsApp. Bonsoir Mama Leya Mampouya toza vraiment na débat moko awa ndeko na ngai Farisa Pembele toza na débat ya mobali a filmer ndaku esika ina mwasi na bana na ye balalaka. Alors est-ce que mobali wana sali mabe to asali malamu parce que biso tozo ngana tumutu na mutu pe sa point de vue na ye parce que pona ngana moni mobali wana zalaki fatigué azaki ko aider ndeko na ye mwasi na ye pardon azaki ko aider asali to apesi même conseil à lembi donc pona nga vidéo wana esali ke aider pe basi mususu parce que le to mona kaka bo balwa apparence ezo tromper makasi tozo mona basi ebele même milieu ba Facebook ozo mona maquillage ozo mona emsu basi mususu pe ona mona ba misu balinga kote ya bato omona mutu bisu ye wana fandi de pas fandi ke bisu azote ya bato omona emsu ndaku na ye pe solo omona emsu bana na ye bazolia bien te mususu omona alinga kolata bie ba mona ye mitalata ka ba griffe ba mona ye asala ka boy omona bana emsu balata ka mabe mususu omona ndenge za wana na ndaku ya mama komi na no kokote mais ndako zo bimondire ya koko moko boyakala si on se kotoza na débat awa numéro ezali mobali wana ndenga asambwisi mwasi wana parce que ndenga filmer bana na douche ti eska bana bazolala na bana bazosala devoir botala na bakaya boye ngala moni yango na otolo bana Suisse ba otai ko botola famille moko ba mindele me ba botoli bango bana et puis bango bazosamba na tribunal pona kaka propriété oyo bandeko pour la propriété oyo nga vraiment na point de vue nga nazalaki d'accord ne mobali wana filmer nenga sambwisi mwasi na ye wana parce que beso ba ote bakoko sola te vidéo wana aider biso aider ngana yo to efanda to ba ke non ate maga nene mokili ngo mondo ngo komi ko tambola to yeba pe ke non eloko nyonso na vie za kanata nango. Donc on a la na temps ya kokota na Facebook na yo on a la na temps ya kokanga ba photo na yo et puis on a la na temps surtout via bana wana okoko tia bana wana condition moko ya bien ba mama misusu omona sambe to bana na ye banda même ayebite ba biloko nini oyo ezaka kati ata ba jouer bana misu baliaka misu ba yogurt mona tiki kaka wana bana misu mona misu memi misu goûter misu boake mo kaka wana do ba biloko oye bele ba mama misu mona ata ko komba tambe sambe to bana Alexa ata kombote misu ata une fois par semaine que non ata 2 fois par semaine po bana baza mike ezala kate ba mama misu pendenge za wana o mona ndenge za boye ye moko de pala mukaki mot donc na garde robe na ye bilamba nenga zo fina ka wana. Bonsoir maman Christine Chris Maëlys toza na débat awa ya mobali oyo a filmé mwasi na ye na ndako wana za salite nenga la kisi vidéo est-ce que mobali asali mabe to mobali asali malamu oyo aza d'accord na mobali te bobenga opesi avis na yo. Voilà, on démarre. Allô?
Allô papa, ozana ngai na a direct awa. Wana papa aimé à Pepon. Ngai papa aimé à Pepon. Ah, na sepeli papa aimé oza en direct awa tozo c'est la point de vue na yo ndenge ya débat oyo. Pona yo mobali asali mabe ndenge a filmer ndako ya mwasi wana ndenge za salite ndina bana nde bazo fanda to mobali aza na raison ndenge a filmer. Malobe pa ina yo papa. Kana na ngai. Papa. Moi si azali préoccupé na ba Facebook, azali préoccupé na ba makamususu, mais ndako na eza na tia ndengwa. Bino ba mama ko ba musuna lipumu. Bino ko bota kabiso. Banda ko koko na biso to boite émancipation ezali. Mais maman tachaka ordre na ndako na ye. Yo ka lokala ke kopa ma eza na boy. Mo père kwa kotala bino okolo banini. Kaka poto ko ngela bi égalité ko ma yo to ko ko sangana ba papa. Papa lo ba lobi ko bosoto ya ndengi boye. Et puis ma maman va ça pour encourager vraiment maman ou ana vraiment sur ça encourager la tangi maman mususu na boye ko tanga combo. Est-ce que vraiment quoi c'était na kono ça la boye bana ndo ba bitre na poto tout ça na bosoto ya boye. Tout ça na to na ba toilette to ba to na Congo te ba tsaka ba toilette na bosoto na ba kikosote. Tout ça na poto mboka mondela besio ndako okomisa ndako boye ya mondele. Tout ça pena mawate bito na monoko ko fula ko loba ka vraiment ba mama. To kana musoni. To pesa papa no mo valeur le kumu ya papa ezalaka ndako mwasi ndako eza kitoko bimi boye saba oza na vie monta na lula pe libanda ezali te po mwasi oyo mono no propriété ndako oyo mono no kitoko ozomona obi pa itonalaka esengeli molimo ezala molimo ya nzambe ezalaka pena wana kimia molimo ya nzambe ezalaka bosoto te ezalaka molimo ya peace molimo ya kimia bosoto eza synonyme ya satana ndako bandoki te ezalaka bongo tala bosoto solo po satana ngaka ndenge wana alingaka bosoto pa isolo ezali epai ezosala bamakambo na ye akola mokana toko mpe na bano ayo moko okubi bango nani mao na libungu limbisanga mpona mwa moke mokamble naza kolobaka me mwana libungu okumbi bano ya yo moko bano bana na bacondition ndenge wana zambe kaka tosambelaka bi mama toza mobali na yo mobali ntaza na monopole na famille mobali ntaza na autorité na famille yo mpo tolobi tokomi na poto mindela ngo bango moko banyokola libali na bango boyete biso nyokola biso mindela ngo bango moko tomona baza propre kopinoso ya bacandole soki alambi atie mwa babougie na ndako mpo elongola sola bilo akolia akomboli ndako mindele baza champion nga mwasi nanga liboso avana bala ndeko na bino moto mwindo awa azali mondele eza komona ndenge azosala so ya ndako nga nakendaka mosala na allemagne wana azovana allemagne avana na irlande awa nasoki ande azosala mosala ya ndako nga nakokende mosala nazongi namoni mwasi abongisi biloko ya ndako apelisi babougie ezolongola basolo meme ndako nanga nde nasala décor parce que nabalaka mondele liboso na aprena nyonso kati nalakisa mpe mwasi nanga tokoma kosala bongo pourquoi kozala bosoto même ata basi okovite na fete okokasula mapeka okondima te otaka na poto deodorant ya pamba na balider ezalaka 1 euro sula mapeka na biso na bilamba ya mafuta ya kolamba na nzoto mobali alobami kofinga mobali ya bato tozovivre bango na poto wana na suki wana mpona kakopesaka comme liter yango wana toza na mboka mondele savo ekutaka nango moins cher nini ekutaka moins cher baclininga ndako ezala nango moins cher oyo moto osala bosoto ezaka ndenge okuti epa oyo okuti ebika tobapesa yo bawaye papa ayindisi sakola papa ana tiki na ngai ndeko ona kokoloba yango wana epesinga te kanda makambo yango natala bandeko ya basi mama congolaise mama zairoise lofundu akoka kokotela buzoba esalaka te merci beaucoup papa aimé oza na bambote te akopesa bato parce que vraiment osakoli vraiment papa ote mingi na yo parce que nalingaka émission na yo Merci. Merci papa aimé. Merci beaucoup papa aimé, c'est gentil. Merci beaucoup Brasi Bandeko Tolandi papa na biso papa aimé alobi bien bad. Moko pe boko koti sa mama nga na utaki kolakisa bino ba savo bebe bandeko yanga boyi na poto. Na teki ba savo ba sito na teki ba savo boko mona papa aimé alobi moto mobimba o me na poto o pe so mapeke bebe so mapeka comme on dirait sur moko ya PC. Donc bato ba ko sumuka na péché moko e normal mais yo pe mapeka na e komi ko sumuka na solo ya PC. Donc bandeko ngai vraiment nyonso tout ezaka likambo ya ko manke ya popete. Yango na poto bozaki pe na nyonso boyi na nyonso boyi na babiloko oyo ko dégazer solo peta et dégazer bino solo malamu mais likambo boni bino boyi na poto boko kanga makape na basola mapeka ba misusu komona ndenge papa lobi moyen kuta respirer ezate komona mwasi mosusu ye wana akotambola
kaka na ami na ye ami yango soki mpe totuni nkombo ni se lodola ya sula mapeka vraiment bandeko na ngai vraiment awa tokoloba likambo ya salite ya boyei malamu te bokomona mobali wana alobi mwasi na ngai ayebi biloko nyonso qui se passe dans le Facebook, ma femme connaît tout sur le WhatsApp, elle connaît tout sur le Facebook, mais venez regarder à la maison, c'est catastrophe. Donc ma femme, je suis fatiguée. Alors bana ngai mama ngai ne kopesa conseil bolandaka émission moke mama ngala a présenté kibino ba produit, comment dégager le dollar, comment avoir un peu la propreté aussi dans l'aspect des corps, hein bana ngai. Alors ba mama na biso ba papa toza kozela bobenga awa vraiment e kambo ya pasi pe eza vraiment ndenge eza boye il faut to nyatango kaka pona likambo ya propreté oyo mwasi wana ne mobali na ya filmer abimisi penya salite wana ndaku nani aza d'accord te abenga oyo pas aza d'accord na acte oyo mobali wana sali numéro ya WhatsApp eza wana. Allez bobenga parce que boki likambo papa eme alobi surtout bandeko na nga boza na France ngai mama ngala na sala ki video na lobi bino bato France boyi na produit moko na magasin etelisaka elongo ya kapeso ya mapeka ngai na sombi biloko ebele kuna na France na bino na sombi savon ya citron soko okosukula nango okotoka pe lisusu te boyi na huile moko ikuna huile moko igave eza kotelisa bino bato France boyi na huile. Alors qui n'est pas d'accord avec cette vidéo de messieurs bo téléphoner bo benga awa lelo nde etumba toza d'accord ou pas ngai naza d'accord ne mobali wana a filmer salite ya mwasi wana ngai naza d'accord parce que eza bien te basi ya boye bakoki komema biso na baproblème na l'état tala ndenge na Suisse awa babotoli kaka bana pe famille wana bamemi bango na justice mpo na likambo ya salite nga na yebi justice bato bakendaka na justice soki omoni babomi moto to omoni mosusu bato babundi moto akei justice mais moto akei justice mpo na salite mpo na swa mapeka ya ye moko tata na mama epi mpo na ndenge bana bakolala na salite bomoni ke mokili ekotourne loi ezalaki obe ezalaka loi ya koprotege bato bazokobunda loi ekoprotege bato bakowelela mwasi na mobali miena sikoyo bakotia loi sur la propriété ok nga mpe nayebaka te loi article qui dit que non, la salité condamne aussi 10 ans de prison, 5 ans de prison, 1 année de prison. Et il m'a kamba sérieux. En tout cas, ngai bobenga, nga naza d'accord. Vidéo wana eko réveiller basi oyo ba monaka ke non chambre eza na motina moko te, cuisine eza na ngona importance te, nini bana ndenge bazabo bazala bango na tina te, eza bien te, eza malamu te. Parce que comment se fait-il que non moi ça peut vivre na niveau boy si quand ti mobile wana za ko filmer moi si wana et mi pas yebisa kaye abanda ko lobane que non so que ozo continuer na saleté boy na ko filmer yo moi si déjà ezali comme maquillage te ezali comme la tabilamba sointe d'abord l'esprit à moi si so zo nga propriété wana et si alors vous quoi accuser ba mibali wana misusu bazo ke kolinga ba mibali misusu bazo sala ba connerie kaka likamba propriété kaka likamba propriété basi misusu tala mobile abi citron atikeli citron donc idéologie zaka ke non asukola kaka bien assez non eza bongo te mobile misusu kozala no pe propre na kati no ya kibomwasi mais asundoli parce que place tu bazolala même yaye moko mobile oui azola na salon peut-être parce que bazokoka ko vivre bien te mobile asundabi eloko kutu na sepela ke moi sango pe aimi so bakasi ya kozwa ko be citron akosukola ka citron na cc da ebite et puis citron la douce wana ya kasa ki citron koko kanga mobile pas mis avec citron je suis fatigué comment koko kanga anotage avec les citrons toujours les citron alors la propriété il y a pas toujours les citrons mobile pas baye citron et ça citron te salité. Moi ngai zanine po ya lobi sale femme azanine sale femme wana ça dit quoi c'est la femme est salité non na lingala sale femme ngai zanine ebele bana o ebele bakokende prison nga première fois na moi na journal la basisi bakangi mutu condamné bazo condamné 5 ans de prison à cause de salité nga na ki prison zaki obe pona ba criminel mais na comment na prison kuna ba ko condamné mutu 5 ans si 2 ans de prison. 2 ans de prison, pourquoi? Parce que Zaki na soama samba et puis ndako na Zaki na salité.
bokomona makambo basi ya bafrikain bokomona makambo ndenge okotambola pemba pe ona bana boyo bakondane yo mwana na mpo na ayi monoko solo mpe obaye tokomona bana na ngai bana ye bana basi ya bafrikain mpe bazalaka mpe boye te yo okokanga mobali na sito ye mpe baye sito epuis sito mo soki mpe natalaki bien ezalaki sito eselibisi mpe odola parce que sito wana ekolakisa mpe elalaki wana alors ngai napesi point de vue na ngai mwana na ngai Lolis la congolaise Lolis ebenga mpe Lolis la congolaise akomaki alobi mama ngala ngai mpe nayi d'accord ndenge mobali wana filme ndako wana ngai nayi d'accord Lolis mpe Lolis la congolaise ye alingaka mpe obeba fase abi parce que je suis d'accord c'est pas possible mama ngala c'est pas possible laisser la maison comme ça avec des enfants non ça ne peut pas je peux pas c'est bien comme ça il a raison alors les bobenga parce que nga pe na pesi point de vue na ka nayi d'accord kaka ndenge mwana ngai Lolis alobaki Lolis la congolaise abi je suis d'accord nga pe nayi d'accord Lolis abi je suis d'accord nga pe nayi d'accord bana nga boyi nga te parce que niveau mwasi wana sali ete ya pe bato ebele parce que okomona kaka bato na Facebook photo vidéo mobile na pas atangi kombo na lobi atangi kombo na si photo bato oya ya ba FBI bolukela biso photo wana ba misusu boni misango te mamo isande faut pas encourager le mal te biso ndeza wana vidéo wana ezote ya bato ebele il faut eteya parce que boy ça va pas ozomona base belé lelo bazaka ba traf ngada za bana 4 ngada sala ke mission mais ngadi na za boy ngana koko ya kosala émission testant que bana wana bazala condition à pas sinon bana wana il faut ba lia ndako il faut ezala propre bana il faut ba papa na bango ndenge za boy il faut na papa na bango kutala ki se vidéo pa ngape na ko filmer yo so be poza ki no pe salite oya ko lakisa bato kaka o mateya ngape na ngangi na salo pe bon o balobaka ya kuku ebimaka na poisa siko koma ndenge nini ke non mobali yango efaka fanisa mwasi bo asili ka fanisaki mwasi yango te est-ce que soki mwasi wana azalaki propre mobali wana koka koma na niveau akomi wana atako tonga ndiki avenger non mobali amoni ke mwasi azotiela ye munoko azokosala bafiere mais atali mpe mwasi yango aza mpe salite yango mobali pa bite olie na sili soske valeur na yo bien na bafiere ozotia munoko ozotia mais oza sointe quand même bamama nana kokosepela vraiment tina niveau ya boye mwasi vraiment oyo mpe atelemi mpe baza video wana tomoni baza ebele bilamba na ye na mwa azwi kaka mwa place moko batondisa babilamba wana basapa baza bisuku babota mpe bana baza vraiment video oyo il faut teya bato ebele merci beaucoup ma chérie tolanda ma chérie Rite Elombe chic dame alobi mobile asali bien. Merci beaucoup ma chérie na participation na yo. Vraiment bande kolanga kane tozoloba. Maman na biso mama Christine Mayelis alobi mingi kaka propriété ya nzoto na ba maquillage mais na ndaku bosoto. Baza ebele naza d'accord na mobile. Merci beaucoup maman Chris Mayelis. Maman na biso alobi aza d'accord vraiment na mobile. Ngape na lobaki bravo vraiment soki ba papa ya boy basé belé vraiment na sepela ki makasi po eza vraiment pour na ko aider basi misusu oyo ba monisi nini maquillage passe misusu tozo mona kaka mibali busu peut-être mobali wana pe alinga ki mwasi wana misusu na apparence ya beauté. La première dame ni ati misusu awa la première dame na ndeko Fariza ba ko sala moi et compréhension moi mon cœur parce que ndeko wana mobali aza camerounais parce que il faut to la même na accent na ye mais camerounais na congolais to congolaise nyos to zolo belaka kasi propriété surtout bandeko basi vidéo wana surtout bandeko basi to ko condamner vraiment mobali wana te moi si nyos surtout place à fandi ata moni lipa mwana ko isaki alandi ngana za awana bana omona bana basakani après une heure du temps au moins naza sima na bango au moins na kutu ndenge za wana même ngai moko so na bina na lamuki na mbetu na lamuka ka na 6 heures et quelques même sur 7 heures naza déjà na douche
soki na bimi na douche na bandi ya kobongisa na landi na bana misusu oyo baza na 9 ans 8 ans oyo aza na 8 ans abongisaka kutu mbetu na ye moko epe ayebi déjà ke nyonso na lamuki fona bongisa mbetu donc eza soki naza namoni biloko eza na désordre nazaka leste epuis mpo na mwana mwasi boyebi nini oyo esalaka ke ndako ezala propre ata otouche no babiloko misusu te ezalaka cuisine soki oremarke soki osukoli basani nao na butu ata misusu na tongo soki otiki kaka cuisine propre omona comme si basalon même chambre ata soki osimbi yango apres omonaka place nyonso eza propre eza cuisine ezali mpe douche mais soki totala epai ya fille wana mutu aboye bato aboye nde bazopuse bamindele basalaka baloi sur bana banketaka trop sur bana peut-être mobali wana mpe alembi peut-être toyebi te tomoni video yo misusu mpe baza na problème na niveau mpe ya leta sur misusu soin ya bana eza te kedo aza penya mutu akokotela te ote mobali abomba nini abombi alembi abombi atanga nde naza boye nasalaka bemission mais soki mpe ndenge eza boye ndako mpe eza salite tout le temps bato misusu bamona nga nayaka tout le temps il faut na vie mutu ozala organise nga nayebi ke naza organise nayebi ke heure boye bandeko na obanda émission na 19h mais nayebi ke batashi misusu il faut nasilisa yango soki nasilisi yango te nakokoya kolongola poti na liso ya bato te bien sûr ke bamisusu baza bango na mokili oyo tozomona bato na batrafic d'influence aza na ye olia miteya azolinga kaka bandolongola poti na liso ya bato bazali ebele mais baka oyo toza nango même sur bana ebele ozomona mama soin libela mais mwana na ye aza soin te misu mwana azoleka mwana azolumba sula makasi nde papa na biso auti oloba vraiment surtout salite eza porte d'entrée oyo bato ebele batiaka yango kate boni mibale ebele bakimi basita mpo na salite bazali eza mwa pasi mpo mwasi akima mobali mpo na salite mais eza facile mobali raison na ya kobanda opesa mwasi wana azala ya salite yo misusu ozwa lelo mobali na yo comme misusu camarade moko boye na sens ke bolali na mobali yango na mbetu mais sikoyo alamuki to bilamba na yo ezalaki kaka wana bisi basombaka basapatu ne kaka wana mobali akuti mosala akotika na obongisaka yo ozoyeba te mobali wana azotala yo aotala yo mso akenda kaka bamema ye epa camarade na ye bakemema esika moko boye na epa camarade na ye mso atrishaka abimaka na fille mobe amoni fille wana to camarade ya mwasi ya fille wana soin amona ndako soin tututu omoni mobali mosusu omona akoki kozala atire kaka na bapetite chose akoki kozala meme atire kaka na bapetite chose mpe mobali na yo mpe asani akei parce que diable ayaka na bafaçon ebele comment kokombattre bato mais ndako ya fille wana toko encourager te que non il fallait mobali na ye akoprotéger na nini bandeko na nga bolibisa mwa moke ezalaki mama na biso Rachel ye femme donc toza toujours numéro ya WhatsApp eza wana participer na débat bobenga numéro yango oyo pardon téléphone yango naza nango awa nga moko nde naza boye naza pe limité nga na opesa point de vue na nga ke mobali po apublier babiloko ya boye en tout cas aide mwasi wana apesi ye conseil akangi mutema alembi ntango alembi yango bomoni abimisi salite wana abimisi peut-être po basunga ye po moni ndenge aza akoki kovivre na mwasi ya boye te non tozo koencourage te ke no ifale azala abomba kaka akobomba nini bandeko na nga bamama soki mpe ndeko wana mpe abombaki nde mosusu mpe tokokaki mpe kozwa ba implice boye mpe te donc ezala babiloko mosusu kaka il faut ebima mpona edike mpe mosusu. Bonsoir mama Mikael Mabilama, mama na biso Léa Mampuya alobi mobali ya batu azali na raison. Merci beaucoup mama Léa Mampuya, vraiment bandeko nanga numéro eza wana oyo alingi abenga pona vraiment ko baksa implice pona mwasi wana te po ya couple na ba Camerounais te mais
pona bandeko na biso pe ya ba africaine mususu baza ba salite la bandako na bango garde robe mobimoko mona garde robe mutu mwasi omona bilamani eza en ordre te omona misu ndenge eza wana peut-être ndako na ye ata misu omona bana bakoli ata na ye kilo tout le temps eza libanda kendaka ba magasin ba relation non eza bien te ata soki pe à cause ya ba salite même si mobali mususu akimaki yo linga pe oyeba pourquoi salite wana ezoya soki eza batiela kongo na ndenge butu il faut que pamela ba biloko nyonso po niveau ya salite ya fille wana eza il faut pas to encourager yango parce que azali mère de famille aza na bana na ye akoki jamais kotika ata na 1 heure du temps te salite ya kwenti coin ya boye eza normal te eza normal te baza ebele bazosala yango vraiment baza ebele yango bandeko na biso ya mibali bolandaka oyo banini oyo te batile oyo te bolandaka te parce que soki omoni mpe mwasi boye basi mosusu batiaka na bango bafoto baza na bango na bafoto balinga na bango bafoto mais omona mpe aza propre eza kaka mpasi mpona kodécouvrir mutu bien mais moko ndenge eza wana mosusu mpe bokoloba basi mwasi mosusu mpe so tomoni ye trop facebook aza sali te nga mpe nazalaka trop bavideo mais nga na miniti soki nafandi ma nakangi maboko nde nafandi boye naye so okende okota na chambre na nga banda otala fungola bamwaka bana oyo nyonso na bango 4 kende na cuisine baluka nafandi boye sans kobouge oloba kende mama oza makasi po mwasi wana asalaka te neti nga siko mutu aza na temps plein koma kokotia bana na ye na niveau ya boye na situation ya boye mobali wana aza na tort na place alembi aede ye ti aede ye nga mpe oyo anga aedaka nga awa aede ye me mwasi azasali te mwasi amobali amoni ke eloko nini oyo mwasi aza trop attiré nango ezali bareseau oyo bafacebook alobi bien mwasi na ye wi makambo ya facebook ayebi nyonso makambo ya whatsapp ayebi makambo ya nini oyo nini kuna na baestrangam ayebi mais mpona abongisa ndako ne azokoka te siko place oyo mobali mpe amoni ke esika ifai baya kosisela makambo na bango mpe place na niveau ya kotia video na facebook parce que place oyo esika mwasi na ye alingi mingi yango wana po biso nyonso mpe tosalaka baémission boye tosalelaka mpe bareseau wana mais toza mpe akro boye te mobali wana alembi asali oyo ifale asala amoni mpe ke vie ya bana mpe eza na danger peut-être mpe misusu yango eza mpe cause peut-être baofanda na mwasi yango te mpona bakabwana alembi alors mobali asali mabe na nini mpona nga asali bon nga ezokoengage ke nga na bandeko na biso papa na biso auti kobenga bomoni bamama na biso mibale mosusu bautaki kobenga balobi ke non mama mosusu baki te mobali asali mabe mpenza te mais ifale kaka sola na mwasi na asololi na ye sali mama Shilo Jova asa pesaki mwasi wana conseil soki tomoni biloko ebimi boye seke deja moto alembi niveau ya salite boye ezalaka te alors bapapa na ngai eza mwa pasi mingi parce que tokoyeba pete wapi mwasi oyo aye na facebook to azokangaka bafoto tro basi mosusu mpe ata aza na azosala ne ayebi comment koklasse baheure na ye comment akozala organise mpo mosusu bomoni ye pa ye neti nga nayebi ke temps oyo vraiment naza surcharge na kosala eloko oyo te même ata na telefone des fois nakozwa te parce que il faut kokipe bana il faut kosala boye il faut kokende barendez-vous boye nyonso tout mais eloko oyo nazo koremarke ke ezali parce que batantine ebele soki azofana na mobali na ye alembisi mwa mokie kipropriété ya kibomwasi akomomona mobali wana kaka normal na sens ke même na garde robe na ye okomona fulu ezali bilamba atikitiki kaka bongo même misusu epai ya bana na ye chambre bana na ye alexaka na ye pena kombo misusu après brosse misusu après 2 semaines mais eza mabe na semaine moko faut sala ngo 2 fois par semaine parce que bana wana oyebi te bakotisaka bagoute nde nauti loba tout à l'heure bakozwa barime wana ebongo lobi soki ocomprendre toyebi te ke bana no misusu des fois pamba bazalaka na barime bakosukosu soki ekomi koleka bakoya komona meme ata na bamaîtresse misusu ata pédiatre na bana na yo docteur ya bana mwana
bana o bayaki déjà bayeli lisusu seke eza bien te grippe yango kaka ezwaka kaka bango kaka mingi peut-être bazo respirer bien te bana bazo respirer salité toyoki ne papa na biso auti koloba awa même basi mosusu mpe bazali bonsoir kana na nga mama mami fomba basi mosusu mpe bazali ke non aza na ye na place oyo ifale asilisa sola mapeka na ye to sola nzoto nyonso mais aza na ye mafu eza malamu te parce que omoni nga mpo na nga nazoloba kani mama mami fomba video oyo eréveille mpe bato ebele bato nazosoma mami basi ebele mpe baza basalite makasi mpo na nga nazoba vi na nga asali bien pourquoi parce que maman etant que mwana mwasi boye te il faut esunga mpo omoni biloko mosusu ezali soki nzambe adévoile motu to biloko mosusu eza bafrappe ya nzambe eza bafimbu nzambe apesi motu mwana apesi mwana mpona obatela bana wana bana mosusu lelo bazobela bazokufa na baka ya basali te boye parce que mwasi nde réseau oyo alingaka alors balobi ke non moto akobuka oyo azolona ye alo abuki nini abuki parce que azo néglige ndako na ye azo néglige pardon santé ya bana na ye mpona kaka ba Facebook oyo mpona kaka misusu aza tout le temps na bacopine aza tout le temps et puis eza na baparent misusu lelo bana na bango oyo baza na ba 15 ba 17 ans ba 12 ba misusu même ba 14 ans batikelaka bango balese aller na baportable omona atikeli ye portable mwana azaka na bacopine tout le temps même place mwana wana lali mwana azolamuka azokoka kobongisa ngo te omona emisu mama na ye moto aleki lisusu wana ake kobongisela ye mama na ye leki wana ake kobongisela ye omona kaka mwana kaka mama na ye yebisi eke non bongisa akoyebisa kaka kende obongisa j'arrive mama akei mpa bacopine na ye mwana na ndenge place alalaki na bastring nyonso to alataki na oyo alongolaki achange kaka eza kaka place wana bandeko na ngai bamama misusu baza lelo bana na bango baza na ba 15 bana eza même misusu ya mibali omona misusu mwana azokoka ata kozala organisé te na mbetu kaka place alali nga naza na mwana ya 8 ans ya mobali mwana wana alamukaka 7 heures mwana wana bandaka kobongisa mbetu na ye mwana na po akende classe abongisi deya mbetu na ye soki naleki deja natali shamba mwana na okasa mokolo moto asali mwana wana ya mbetu asali bien parce que o bible elobi oyo moto azolona kobuka ye alonaki na Facebook aloni na bareseau sociaux aloni na baestrangam aloni babiloko ebelebele kaka keno azomaltraite bana na ye ndako na ye mpona kaka bareseau wana ondire kokima donc aza mutu oyo deja so mpe totali bien akoli na babiloko wana yango sikoyo iloko mosusu eza na faveur na biso neti nga video wana eza bien mpona faveur na nga eréveille un peu conscience lisusu mpona komona boyi bango bien na Suisse awa bauti kobotela mwana famille moko bana bango mpe bakosamba mpona kaka salite asali bien mpona eréveille bato mosusu lelo po omoni tokoteyama ndenge nini tokoteyama kaka boye soki video wana ezalaki te peut-être bato mosusu mpe baza na bachar de combat na bango na bandako basali te baza nango bako mpe kochange video wana ekoki koréveille bango mpona bandako ya bato ebele nde eza na surtout baafricain soki kaka keno babi mpena keno baassistance sociale batia bato ebele bakamera bamama ebele basi babotoli bango babana bana na bango misusu mpe baza baindépendant te asali bien nga eko ezokokangazeki ngai lobi mamu ngai parce que ngai nakomona na poto na bino awa meme zize asa asali loi ya salite bakangi bamisusu ya pourquoi bazokondane bango 5 ans de prison mpo na salite te prison ezalaka moto abomi moto to moto ayibi to omoni moto akei kuna ake kofinga mais salite mpe komi na condamnation bakokondane couple moko bakangi bango bavoisin moto basignalaki bango bana bazalaki na salite baparent na bango banikuti bango basola mapeka babiloko bino boyi na sola mapeka ya 10 ans passé bokomona zize ndako na bino loka bolekisi botiki laisser aller bana na bino bakovivre bakuti bapoubele ebele bapoubele mosusu babwakaka te ya bamwa bino bokomona zize donc likambo ya salite eza likambo lisusu ya kosakana te yango nakoloba bapapa ebele bino boboti bana bino misusu na bapoto ifo mpe koyeba mpe kosunga bana bomoni mwana asali 15 mwana asali 18 bokoyeba te mwana misusu mwana ntango akokola moi je vais marier avec un blanc moi je vais pas africain pour akoyeba te coup de foudre na africain mwana mosusu aza na africain akutani na ye voilà bokomona baconséquence abo
mpo papa mosusu baza mwana na ye ayebi kotanda mbeto te mwana ayebi na ye kobongisa place akolala te mwana meme akosukola mpe ayebi te non faut kozonga mpe na source tozonga na kitide alors bandeko na ngai alors oyo alingi abengi parce que ndenge toza boye vraiment toza mpona kosungana ngai nasepeli na video pourquoi parce que mpona eréveille ngai na yo conscience aza ezalaka te na makambo mosusu po mosusu mpo kozala mpe na négligence mosusu te mpo tovivre na monde oyo makambo ezochange mitema bato oyebi te ndeko na nga mutu mosusu oza na camarade na ye boye okenda kotika bana na classe mwana no mosusu basket wana sali te enikaka te veste wana pardon mosusu osukolaka te babandi kotonga yo ti ekomona mpe boye basi basignalele oyo mosusu na maîtresse to bakomi kosignale mosusu na bassistance sociale ke non yo okipaka bana te okoyeba te mpo bakobimelo ngai nasi naloba na ndeko moko na ben azali na problème na papa ya mwana na ye ngai nayebisi se méfie na bato ya témoin de Jéhovah bato ya témoin de Jéhovah na misusu bayaka wana bazalaka bavrai bato ya témoin de Jéhovah te bato wana misusu ya baleta wana bakoma kokopere bien na bato wana batémoin de Jéhovah yo omonaka moto ya témoin de Jéhovah ye azwa kote yo na ndako mpo bango bayebi ke mpo azwa accès na yo akota na ndako na yo il faut misusu mwa problème moko boye mais bakoma kotia bato ya témoin de Jéhovah moto ya témoin de Jéhovah yo ozomona aye po ateya o mateya non nzoka omonaka bandi kotala propriété ndako na yo encore bamindele mosusu omona osola na ye soko otelemi ye mpe atelemi bandi kolanda yo curieuse azolinga kaka tala kaka ayeba eloko nini biso nde mosusu toya kosutukaka après mais il faut kotimba fille wana ntango na ye soki ese méfie mais amona mwasi moko atémoin de Jéhovah aya na immeuble na ye ateyi ye chance akotiaka na ndako te jour oyo ezalaki makambo ya tribunal ya ye na mobali na ye oyo azalaki témoin ya mobali na ye nani mwasi ya témoin de Jéhovah ema Nicole ndeni otimbela ye bato wana ngabi wi natimbaki na moko sensation kaka akamwa ndeni ya tribunal akemona mwasi wana témoin de Jéhovah donc mwindele soki mpe alobi alandela yo adétruire yo akoyela oyo bafaçon moko po soki abimelo na vrai face na ye boye so akomprendre ta omonaki otimba mais bakoyela na façon moko bi te oyo aza kopine na nga oyo aya kopesa nga mateya oyo eza mozoyeba te si ya wana azozwa bainformation azoki kopesa alors mpo na nga video wana bandeko na nga lokuta mabe te pourquoi kobomba oyo te mwasi na non eloko misusu mpe fo kotala ngo nanu vraiment ke non eleki basalite mosusu mpe eza débordé aza mutu ese biso lokasi teke mwa mbali wana aidaki mwa mwasi wana te to asiri vraiment aidaki ye te aidaki ye alembi devoir na ye tanke mwasi eza mpo biso mwana mobali wana akendaka mosala ye mwasi wana asalaka te donc mobali biso mpe akangi ye na batrompere ebele na bawhatsapp na ye wana na bafacebook na ye wana alingi kosololaka masolo ezanga ntina mobali akangi alembi oyo ezali intérêt ya bana mwasi aboyi kosala ngo même propriété eza ezodépendre na mobali te eza na ye moko nanu mwasi même ngai naza na mobali na ndako awa nasalaka mpe te mais atiaka ngai aidaka mpe ngai mwa bacoup de mai aidaka makasi mais il faut nanu ngai moko na kati ya motu na ngai nanu nayeba nanu priorité eza nini avant koya kotiaka bamaquillage kozalaka propre bato bamona yo enanu propriété ya kati ya ndako nanu ya bana msu yo mama fozala na okutu ata bonbon mais bana na yo bazoyoka bango baza bien bazolata bien bazochanger baveste bien boni bamama ebele surtout ya biso miso ya baafricain bazwi bango bana msu azozwa mbongo bana mbongo eza kaka ekenda kaka na makelemba msusu moyen ya kochange bana babilamba ezozala te a cause ya bandeko ebele lelo basere baloi mosusu sur badroit ya bana basere baloi mosusu alors vraiment pour na koloba ke non ndeko na biso aloni mabe kolonda na ye mabe aloni azaki toujours influencé ayeba na Facebook surtout nga nalobaka Facebook basongi ebele baleka balongwe na bandako eye kokota na réseau oyo omona moto atie publication na ye misusu naza bien te bamisusu omona misusu nini yango esu yaya mosusu omona misusu amoni foto ya moto wana abandi ko oyebi te atie foto nde mobali wana alobi mwasi alingi ayebi makambo nyonso oleka na Facebook. Donc pour nga eza vidéo moko et enseigner nana asambwisi ete eza vidéo ya mutakala te bande azi mutakala ya mwasi te kaye ko expose ngo non alakisi au moins ndako
to mona pe etanini oyo ndako esika mwasi azalaka. Est-ce que ça rappelle un résultat bongo? Non. Et ça vidéo moko malamu. Et enseigner ba maman oyo baza ba négligente, oyo ba négligeaka. Ba négligeaka ba propre bana na bango, mais ba liaka ba mbonga bana na bango na facilité nyonso. Ba négligeaka emsu ba chambre bana na bango. Mais baza batali boso mingi ba maman muziki. Alingi ba mona ye alataka bien, mais bana na ye balataka mabe médiocre. Et ça vidéo moko eteya vraiment réveiller vraiment conscience sur une zamba permettre ton bima pour peut-être réveiller conscience ya moko na moko bande comme sunga pour nga nazo pesa mobali wana bravo même oyanga moko pa lover lui so pe yo poza ika ba émission boy oza pe santé na ngana filmer pe pour na nyango ko sabato ko sala ba du trafic d'influence mususu zo ya olobite ba mona ngana za bien ebele baza bongo nde ba bisu ba terra batu yo moko tozano mabembe olingo ba luter batu menga yango na lobi monika ni na fandi boy so zaki ga direct zaki to fandi biso ni subo bozo landanga na ko bouger te na bibanda ko kende okota na chambre kuna kende ko stala cuisine kuna kende siko ko tala bana wana kende ko tala ba bilamba na bango o ibo ya bya bobi ma Nicole bravo za makasi et puis bana na ngai avant ba kende ba classe na ba bongusaka ba mbetu na bango mais bana misusu lelo ba africain miso mona mama pe ya jeune fille na ye chambre jeune fille na ye solo salité. Alors que quand on voit une jeune fille, on insiste, on tire la table, on me quand baby ça moi la soit ngwana, ba ko fingi le moi un jour. Moi la peine moi na pas kutani, ata na mobile mindele, za te po hotel olinga mundele. No mboki papa na biso utolo ba na téléphone ya. Mais mindele baza swe bazali. Nga mwana nga 8 ans sur côté na chambre na ye na tongo na 7h, mbeto za arrangé avant que les classes. Mais boni ba mama ebeli. Nga yaga na sambe to bana o kute lo moko pizza te. Oyo gata solo te. Mais boni ba mama bani belé misusu. Au moins emsu sambe to mona na ye akomba ngo après 1 mois. 1 mois tala rango te. So ka ajuma problème dans l'état abandi okima kimamba mbangu. Non. Ozo bon ça d'abord pour la santé na bango. Ozo ko enseigner pe bango. Tala nga mwana ya 8 ans ya mobali. En plus à mona moi c'était ya mobali. Mwana mobali mutatikala na idée wana yango na yaki ko sala débat oyo. Merci beaucoup maman Janine pour nabi que non est-ce que mobali wana ndenga filmer moi sina na ndako asali mabeto asali mabete po oyo nga pe mobali alobi yo pe so zaki kaka salité eloko moko nde na sekaki mobali alobi abi moi so atike nga siko moi sa ko bongisa ndako te ndako na eza ke obesolo siko yango sito ngo azaki ko bongisa wapi azaki ko bongisa ndako ka mobali na ye na sambe en tout cas basa ba fike misu ba imisu bakasi yo mwasi bomimba oyi salite so mapeka ndako oyi salite bilo cuisine oyi salite yo ko kanga mobile obena mbe non mobile pas non alors on va aller moto mosusu abenga allo iya mama ngala pe ko tuse ba tusa ebite nzambe koza mote ipasio mota o allo iya bande kona ngai boni bisa boke mamunga oyebi boyebi bana ngai batuso ya batatilo ipe passe ko tuse parce que ngana ko puyaka kote mosusu yango pe ko puyaka kote mosusu koza pe monte ipasse bandeko il faut tenanga te zanine na ko yebisa yo zanine mwana ngai zanine poyi awa na Suisse ba utaki ko kanga famille moko pona salite ngai na yebaki zanine na yebaki epa zize ezalaka obe tribunal ya kokanga ba criminel nzoka ne pas zize basali loi ya salite kuna bango ba ko condamner bango 2 ans de sisi et puis lisusu 3 ans de prison. Pourquoi? Parce que papa soit massa samba soit mapeka papa ndako comme ekunde comme poubelle en tout cas bandeko non bandeko na ngai pas comme ça. Oui voilà bazaki mindele mais et pas ba africaine belé salite pesa okomona kaka bato kaka popete nzoto bato kaka okomona kaka balati basi ebele baibongo garde robe na bango soko tali garde robe okomona mafunda okomona teke no akotiaka biloko na ordre non ngai pe mama ngala nasaki yanga video na lakisaki bino ba savon ebele ba savon comment ko dégazer so masa samba mwana nga bengi awai allo
Allô? Allô, maman? Oui, allô, Maman Ngala. Allô, Manangai Yoye, pas Maman Ngala, je suis en direct, je t'écoute, maman. Bonsoir. Bonsoir, Maman Ngala. En tout cas, je n'ai participé dans le Baboué. Mm. Et d'aller sonner avec la voiture, na côté là, na commune pour participer, na l'émission ici là non. Et en tout cas, ils allaient sonner mingi na communauté na biso ba noir. Mais na sepeli l'émission na o makat Maman Ngala. L'émission na o epeka ba maman mingi conseil. Tout nyonso a se retrouver na émission na. Maman Ngala robete lo moi mukina kenda e pas camarade na ngai. Nazokota kaka na ndako tozalaki nga na libanda nazokota kaka na ndako ya mama bakaleson ya bana bakushe ya bana ebandi banda na entrée tokoti na salon na parlons même pas balutue nayebi azo balako komela jus mamunga depuis na tema naomona kutu place akopanda te yango nalobi vraiment akomi kopesa baexcuse na ye kutu nabimaki nasalaki boye mais nga moko na mitali na bino ndako ya moto ekokozala boye te ntango namoni video wana en tout cas esalinga malimo nga bino bato ebele bazokovivre na situation wana baza na ignorance vraiment video na yo esali malamu ete ya bamama ebele ete ya biso bamama ebele tosala mwa véhicule na nsima Facebook ezonga na nsima mais mama tala na tongo tala na ndako na yo tala na bana na yo akokota na bafacebook yango na teknique na émission na yo vraiment ete ya mama ete en tout cas kende liboso na ndenge ozokoteya bamama parce que mutu nyonso ase retrouve atire leçon oyo azalaka pauvre akontinue na kipropriété mais oyo azalaka na bolembu atelema à travers émission na yo mama. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. naza mwani po à travers yango bapapa te bakokima te bakofingaka biso salite te wana endimi na communauté ya baekolo mosusu camerounais na tati Marie-Laure na ete soko oyebi Marie-Laure bio si nayokaka nayebi na semaine kaka oyo alakisaki mpe émission moko boye tata moko asilime mwasi na ye basali 2 ans papa mama pasteur kutu 2 ans de mariage ale alembi akomi fatigue. Ça veut dire que poto ekomisi biso bulembu na Afrique tozalaka bongo te poto ekomisi biso bulembu tellement bafacebook maquillage otie bafoto bazomona kaka elongi bazomona kaka apparence mais kasi na biso bomama ezali propriété me basa mobali akoya koede yo mais yo moko mwasi lilakisaki ngana oyo naza mwasi mobali akoya koede yo na comprendre na place ya maladi soki ezalaki eza mwasi abelaki ça peut se comprendre mais mwasi eza moi si peut habilité mais en état normal mon bal a pour réclamer bien que ma femme ne travaille pas donc c'est là que l'autre ça va dire il a vu que ba maman et bébé va se retrouver dans 4 émissions yo va tirer des leçons surtout critiquer karaté que moi sur la sanité parce que bato pe bazo critiquer ceux qui sont ban ko kota banda kuna bango maman lelo to ci caméra surprise et comme ça oui bien on dit va se retrouver mutu na mutu attirer les sons de tokendaka na église pasteur atei mutu na mutu aza na part ya ye akozwa na kati po ete ya communauté. Je pense que mission na yo c'est plus beaucoup pour côté ya communauté oyo se retrouver na kati ya mission na yo na kati ya likambo wana acritique te kaka ke mwasi wana aza salite yepelisa na kati ya ndako na ye soki ezalaki mpe bongo ngai na se corriger c'est-à-dire na koti na salle de bain na nga na nettoyer bakaro na nettoyer na koti na cuisine na bongisi c'est-à-dire émission na ete ya mpenza mutu na mutu andima na eloko ya bien yango moni na félicité ebele mama na ndenge ke ekaka bémission c'est vrai ya baproduit te ya kotela te mais ezala émission moko ezokoteya mutu na mutu azobima na eloko c'est-à-dire émission na yo nzambe akopambolo parce que mutu na mutu azobima na eloko moko ya quelque chose lelo mosusu azwaki éducation te na famille balakisaki ete toyebi ndenge akolaki te mais à travers émission na yo azwa atire le ton que mwasi azalaka boye mwasi azalaka boye esalinga mpenza bien mama mutu na mutu mpo makambo wana eza ebele surtout na bajeune fille oyo ya biso bazokende libala mama yamaki te maintenant na suka émission na yo mama zwa ata mwa ntan moko ya koteya
Merci beaucoup maman. Soit à moi c'est dans la longité ba photo te mais soit à moi c'est dans la partie andako ngana zo biso mama likamo na eba ki kututé ke bakamuna ke na ndako kama na koka ko mela mai te mama akomi ko pesa ba raison banal na tele makaka ko fota na ko kité ko kicho ngana ko fona za ba kusha bana ezana ba jouer à bana oh là là mais il faut quand même koyer parce que na ko ko memanda ko mobile pa ko kota à tout moment koyer bien tout muto ko memela ote na kacha ndako merci beaucoup oui exactement maman merci beaucoup vraiment c'est gentil nzamba pambola yo na implice na yo bakiseli biso mama na ngai merci beaucoup bonne soirée merci au revoir. Alors, numéro ezalaki wana, eza wana, maman Espérance Samo, maman Loris, la Congolaise, a lobby vraiment, moi si oh, a exagéré qui vraiment trop, c'est pas bien. Alors, numéro eza wana, pour na bande comme sous oyo, bazaki na besoin ko benga, est-ce que mobile ndenge a filmé moi si wana, asali mabe, to asali bien. Parce que bozo mona maman na biso uti ko pesa même point de vue a to soit ki bozo ba maman mi balé ba benga ki papa na biso pe aimer à lobby maman na biso pe a uti ko benga sur 4e personne a bengi à lobby basi mususu mona boy raison za nini muto aina ndako na bonsoir maman Ricky Mavinga. Alors mususu mona boy muto aina ndako na ye akomi ote bana pampers wana surtout ba oyo ba utaka pe ko bota bana kaka place afandi wana pampers atiki wana bande ko na même si oke pa ya muntu ozolongola mwana no pampers okene na toilette tango longoli mwana na pampers na toilette wana otuni place ni poubelle ezana se obwaki mbala moko mais mususu kala di solo wana ezo meme wana na pampers a mwana ezo tikala wana et puis ndenge za mususu pe place ameleli amelisi mwana na ye bibero na bibero pour mwana alali so mais ozo yeba te ke non muninga na yo azotala yo mususu omona ka yo kasa muninga na yo obomeli ba maquillage sur ba fantaisie là tu muninga na otalela yo na ba propreté. Bonsoir maman Igete. Alors yango na tia ki numéro wana bandeko o bazana besoin ko benga est-ce que mobile wana asali mabe to asali bien ya ko publier salité ya moi si wana na niveau ya Facebook parce que pona nga la vie na nga na lobi que non mobile wana sala ki bien vidéo wana et aider lelo bato ebele même ba maman ebele bazana bana na bango ya nazolo ba 15 ba 18 bana bazokola ba 17 ba 14 bana na bango ba shamba bana na bango ebonga te omona mwana na ye mwana ayebi kotia maquillage loka na YouTube balakisaka mwana za accro déjà ça ayebi ko benda ba crayon oyo lelo mona kotia ba crayon bo ko tracer bo eza bana ya ba 15 ya ba 14 ya ba 18 mutu batiaka ngo plus koleka na biso omona ko to komo ye ozo benga ye mais mwana na kende ko tala place alali emsu na ndenge kaka lalaki wana string na ye mususu ozomona string na ye akende kolela pa bacamarade na kota koka na sac non mama ko tolérer ba biloko boité nga na pesi bino même témoignage nga mwana nga ya 8 ans ya mobali 7 heures juste tanga la muki ba 20 ba 30 kende kokota na chambre ye mwana na azotanga otana mbetu na ye moko so bazolonga na chemise ozomona mwana wana azoko plier avant na leka wana na ya emisusu na récupérer ngo nazokuta ye déjà mbetu wana ese bongami oyo pe ya 11 ans azalaka kutu mais oyo susu ya 8 ans wana aza na rapidité makasi mwana wana donc eza déjà na esprit baza nango déjà ntango azokola bozomona ke mwana wana kozala na situation ata ake na ndako na ye moko aza déjà bien encadré donc esprit ya propreté eza na ye déjà na kati ya mutu mais bana ebele lelo bazobeba tolérance eza mpe bamama na bango omona emsu mama na ye ndenge aza wana azokoka koeseye koinsiste mpo na mwana na ye te mwana aza akro kaka na batelefone wana bakamarade na ye na bastrangam kotina na bafoto esuto ekoma bashnap wana mwana azokota kaka mais oliokanga mwana na babiloko nyonso tu wana obotola ye soki osotikelaki balese alebo il est temps parce que mwana na yo okebi te un jour mobali akokofilme parce que mibali mpe misusu ya lelo tokopekisa mpe bango te. En tout cas, si on a que Moutouana Zaka accro na téléphone,
tout le temps kaka ba ebani ba photo misusu mwana ngwa kaka na ba camarade na mobile wana okekuta na copain moko be ba na biso pe ba africain lelo ba ko baka ko bima pe kaka misusu na bala na ya ba africain misusu mususu pe mindele pe misusu ba la so ba salité te a mona yepe copine be azu pe toi t'es comme ça azu pe bandi ko filmer misusu atindeli ka master na ba cheka na réseau te mais atindeli copine na ba bandi ko seka oyeba te mwana na ba seka ka ya la salité mais oyeba pété vraiment eza raison te ya kozwa o te oza na bana même nga soki na boti nga kutu nazaka bote nazemi kutu okolula nga lisusu plus en tout cas yango nga mpe nalobi nga mpe nasalaka émission mais so nde nalobaki liboso na fandi nalobi bien na kobouge te soko bokota kwenti boke kofungola bamoire bofungoli mema bamoire wana nyonso botalatala botala so bokuta même ata ya nga moko bilamba na nga moko so bokuta mwa désordre te nayebi ke oyo eza boye chemise place nango bapile kote nango bapantalon oyo ya tisi kote nango ya jini mpe kote nango nga na klasaka bongo même ya bana mpe nyonso to ezali toujours en ordre et puis même bazokende classe bana na yo bazokende classe bazochange ba veste soki ekomi salite ochange veste et puis bana na yo même ba basket bana no mpe bazochange mais bamama misusu lelo likolo ya babato misusu bambila yango nalobi bino bato bokotaka basi batémoin de Jéhovah na ndako na bino soki boyebaka te bazaka basiya ya baassistance sociale boyeba ngo lelo nga na koda mutu mwana mwasi wana ayokelaki nga parce que ataki mutu makasi te nabi mwasi moko ya témoin de Jéhovah azona ndako nokeba mais mwasi wana mwana mwasi akutaki na tribunal na basuisse amonaki alingi kuta apike crise abi nzoka nde biso banoir omonaka nalobi te kende bango nyonso bata témoin de Jéhovah te mais soki omoni kaka mutu wana tout le temps ayelako kaka to te naza fatigué timba azoyela likambo mosusu vraiment il faut vraiment réveiller biso mpo na nga video wana eza vraiment bien mpo na faveur na biso po ekoréveiller lelo bacouple ebele bamama ebele oyo mobali mpe akauka na koloba pourquoi mwana jeune fille ozotika ye chambre boye pourquoi mwana jeune fille ozotika ye boye pourquoi bango ozoloba te yo ye miso ozalaka na complicité na mwana na yo tout le temps yo moto edaka ye otandelaka ye mbetu olingaka toujours koede ye nga lelo mpe na ye koyebi biso nga na oyo ya mobali ya 8 ans nga yatandelaka na ngai ye te nga na yaka nde wana kuti so namoni atandi te na benge nalobi obosani omona akei ye moko arrange peut-être message oyo nzamba permettre naleka oyo kango po aider yo toko aider bana na biso bakoko za la paix biso na retard des fois nga pe na yaka pe vite faire na biso na leki na chambre na tali bazwa ki retard mais eza habitude te bana wana ba yebi yango très bien bango mo ba arrangeaka po ba voyage mususu bana ya ba classe mindele wana pe batalaka omona pe boye ba omona ke mwana na za indépendant te omona bana misusu baopesa bango batanda bambeti na bango bana misusu na ba 4 omona be mwana baotinda ye alata ye moko mwana pe neti ya ngai bazaka wana baklasse omona bachemise omona bayebi déjà soki omona bazolata oyoka moko azobasape comme ezame omona azwi chapeau na ye wana mosusu atie bongo omona mpe na ye na telemi mpe mwana mpe aklasse yango mpe bien donc eza malamu. Alors, maman n'a vraiment, s'il vous plaît, surtout na papa mususu pe beaucoup plus ses propriétés, nga vraiment la zone be mobile na moi si et ça vraiment moi si. Si vous remarquez kaka bien, il y a deux choses où était randa pour soin. Il y a la cuisine liboso, il y a la douche. Faut que la douche na butu. Et ça na tongote parce que mutu mususu pa mususu on a raté train. On a raté train bo azo ya na douche no bo ya koti boye. Aoki ka swa masuba. C'est quand tout n'avait pas tout sous. Yo bois javel combien de fois par jour? Parce que on a boire tout le temps. Bouto leki wana ozo obwaki. Mais puis cuisine nenga wana bon monde tantine na biso nenga lobby. Akenda pas camarade na ye, mais akoko mela maite parce que yango ka mte pesa ka aspect anda ku cuisine. Cuisine okotika dans ta chambre mais kwende ko simba cuisine. Vraiment et c'est dommage ça moi parce que biso tozo ko appuyer mobali wana te tozo tinda mibali te ba filmaka basi na bango pona beauté mais et servir biso quand même na quelque chose et servir peut-être même à maman négligente aussi na quelque chose pona na venir ba yeba que non à cause de saleté le bi maman monga tu peux aussi aller dans les barreaux tu pars dans les barreaux on te condamne aussi dans 2 ans de prison. Pourquoi madame et messieurs vous êtes là parce que c'est la saleté qui vous condamne. Ok, il peut y avoir prison. Quand il prison,
alors namoni nakomi na ngai na suka mama ngala ngai naye na mboka na bino nakuti mboka na bino elobi mwana ngai uti koloba mama ngai akopesaka mpe bakule ya kotela te kaka bali te eza malamu mwana na ngai bomoni naaki kolakisa bino basavon nalobaki nini bato boyi na France boyi mpe na bauile moko ekuna na bacarrefour na bino bauile ekotelisa bauile mosusu eyi na carrefour kuna soki ozwi yango kaka otie na ga place oyo lipeka ezalaki mwindo otie ka na lipeka ya mwana uile wana ekolongolaka lipeka ekolongolaka salite na lipeka bien alors bandeko ya ngai oui olobi malamu mama Nadine Kulumwanga alobi bien na wese pe oui eyi cuisine na wese mama alors eyi place wana bato bazalaka leze de place wana ozomona donc video ete ya biso video eyi mabe te eloko nyonso na mokili eyasenyaka eyi na favele na yo eyi mpe na favele na ngai soki video eyaki te meme ngai mpe nakomi vigilante lisusu double lisusu très vigilante parce que on ne sait jamais na vie alors bandeko na ngai nzambe apambola bino bana na ngai nasika nakomi bongo na suka namoni ke bapere pe ite bandeko babengi mpe nzambe apambola bino na intervention na bino toza awa mpona kosoutenir mpona to avance na ndenge ya malamu mwasi oyo asalaki bongo bandeko na ngai tomona mobale mabe te eyi bien parce que eyi makambo esalamaka mabala ebele lelo ekufi likolo ya salite mpe basi mosusu aye kose rendre compte c'était trop tard mobala akei na poto toyi na nyonso na poto toyi na nyonso okoko awa na poto bana ngai mama ngala kutu na izanti natelaki bino basavon nateli bino basavon nalakisi bino na bana na ngai nalakisaki bino bavanila mafuta ezalaka na sola parfum ebele nalakisaki bino savon moko ezali na masola parfum ebele nalakisi bino savon citron ekoki kosisa meme isola mapeka savon wana ezali ya citron nga mama ngala natielaki bino babiloko ebele soki okokende feti nalakisaki basavon na bamafuta mosusu opakoli kaka olandisi parfum moke yo wana sola tshunga na tshunga awa na poto bandeko na ngai toyi na sola madeso te toyi na sola madeso ya luze te toyi pendani na sola baparfum alors qu'est-ce qui se passe okomona basi mosusu obe akotambolaka na sola adamu qu'est-ce qui se passe bozwaka mpe vie na bino moko oseli en tout cas la propriété eza très important salite ekokomema o na prison okokende prison soko okotiaka salite tuluta okokende prison alors toteyama bonsoir mwana ngai Anita tia bapwa tia pwa na lisolo nzambe azala na bino tokutani prochainement na size mosusu oyo koya alors nasile mpo na point oyo ya size oyo na kozonga bana ngai tokati te na kozonga parce que namoni bato babengi lisusu te ezalaki débat faye bato misusu mpe babenga oyo mpe babengi ekoki to mpe mama moke me likambo ya popete bana nga na kozonga na seke moko lisusu ya mafuta moko ya huile moko mpona bana mpona kotia mpe poso lise ya kosala mpe poso ya bana azalaki mwindu akoma lisusu mwindu moko ya ngolo ya malamu na kozonga nyonso tu wana parce que tokolite contre salite bonsoir eleki na ngai mase buluku mase line mo eleki na ngai omoni mobali wa Camerounais ndenge azwi video a expose ndakisi omoni ndako mwasi ya yena mwasi na ndenge ekomaki ondie prison bec bakosalaka ondie mwasi ayi na prison bec donc bazangi meme place ya koalanze babiloko yango omoni na leki na nga mpona koloba keno na poto awa zize asi asali lwa mpona salite ebele ya bato bakokota mpe prison mpona salite parce que mwana mwasi wana vraiment ayi na bana mpe 4 salite ya modele oyo boye eyi malamu te il faut tosaka mpe tes attention merci bonsoir mwana ngai ya me ya umba vraiment loba ata ndeki na ngai na soni vraiment mwana mwasi wana eloko ekoboma yeyi kaka china mpe na nini Facebook na nini oyo nini Instagram okomona moto ye wana na Facebook bafoto akokangaka mosusu kuto okomona po foto na esimba ifo aseka
donc nyonso tu wana pourquoi parce que kaka pour attirer bato na fait yo ko attirer biso na Facebook mais quand toi tu es ça à la maison c'est la saleté qui t'attend à la maison c'est l'odorant qui t'attend à la maison c'est pas les photos va à l'anzé à la maison après tu vas nous donner les photos toi tu donnes les photos alors odorant qui t'attend à la maison mais non. On est en Europe et surtout nous, femmes africaines, on est en Europe. Ici en Europe, ici c'est les solos. Nambandaka kuna comment la babengi balobi okoya na sola bana poto to ina sola bana poto yi solo pe ya bana Afrique ezai mais awa na kata bana poto ngo misusu ngai na kuti bai obena sola makemba. So penya makemba mo pikiriki poma okomona makemba wana penye sele mbile poma na kata ya bilanga kuna misusu ana poto me aina sola makemba yo ina poto ata kuto ina poto o beta peso bataka dodola te peso baso bakadodola ba savoir so ba yo longa so mapeka yo moto ina poto et puis que kozana na sola mayebo na nzoto non onko kozana sola mayebo te yo ina poto faut luka odora o babenga kabiki no ya bana poto alors les bana ngai bojoka peze bojoka boki même papa aimé à pepo na lobi basi mosusu ko kaiso na ebite soki penya na ngwa bombada ke na so mapeka po on dirait c'est comme si à coca qui peut lisusu on dirait ba bombada ke na so mapekele qui peut papa ekolo ba boise ke zaki lisusu pe odora moko ya double pension alors bola la malamu tokutani po cinéma mais to bossa na toujours les propriétés parce qu'il y a malamu mingi propriété au tribunal ba ko pesa kapé ba ne belé na prison. Bonne soirée. Maman Nicole Yefa moi pesanza émission kitoko sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Claudine Kinoa Bobo la potier Isla Congolaise la Claudine de Cuenta